RTZ chaîne lyrique balobi moto azapete koyimayima kotute à partir 21h ça déjà wana simbaki déjà Et voilà, bonsoir les fidèles téléspectateurs, Moutois Zapete, de Simbagi déjà Fimbo, Nebike Bouzé, Belen à Bapalin, Bouzé la émission, Fara nouvelle formule, Fara et Tigala sous Maramba DJ Sambate, c'est Tigala problème général, et Tigala premier, Moura bonne musique, nous tout. Bozana quartier, premier quartier, des quartiers 3, quartier 4, Bandego Bazana Imena, Montfléry, Topesi Binombote, Naimewana, Bandego Baza tellement ébélé, Bozana Bopito, Topesi Binombote, donc rendez-vous na Bino Yangoyo, Fara, nouvelle formule, et tout comment on a deux phases, Fara, RTZ, et puis Fara, Vexo Internet. C'est le samedi, ils ont beaucoup plus Vexo, il y a RTZ, lobby dimanche, et vous avez Vexo Internet, et puis bongo na bongo ndenge makambango ezo continuer ko kendele sigali sociable ndazo sunganga na sima ba camera misato o ezali boso nanga et puis jai fongo tom c'est jai yazana ngambo ya régie bango nde ba ko sunganga na kota na banda kuna bino na bonne condition na so ya bien kasi siko zotala biso soki mo eloko tungisi ko zanga te ko sa biso sin eza technique ezaka na ba caprice nango et ko sunga biso rapidement to simba merci beaucoup na notre chef Gilengo ma donc ordre chaki makambo yango emonani 21h fara écoute nanda ko bande ko bo ndenge zaka pourquoi pas à la mignonne elle de Tsamundele pourquoi pas notre chef Enis Polo bona disanga ba konzi kaka pourquoi pas na cordon bikindu corno Ronald bikindu ipaza wana na palais na mama Charlène bazola ndela ndenge nini makambo yango ezokindikaka Bozé Belen à centre commercial, Bozé la rémission ou comment texte makambango zo kende de toloba ki biso toza lisu ya artiste donc tolanda ka bango de près et si gagné so batie le kolo biso pe toza wana na système ya lisu likola lisu artiste Michel Blaise Makolo Dzemba Profat Kodi la DG Silaki akota ki sous studio Nzembo ya Capel Tom Moïse Moussomia et Silaki pe déjà donc si tout va bien na mikolo roya to reçoit déjà clip na on a terrain talaka ye ala la raté artiste puis bazin leader puis bazin et peut tozaki na lelo si tout va bien azana ba préparation ya film azo 500 artistes seigneur tout donc ou nyo soit ba artiste musicien ou soit pe comédien donc visitez vous contacter leader puis bazin a remettre un peu éclaircir yo ni azana ngo posa sala na ba artiste musicien na kata ki pesa mais si tout va bien samedi ko ya kuna tozana comme invité spécial de base Benzegol ya Zikida audio na ye ya oaimbela ki Didier Racha ici là qui déjà donc awa zone nga tamé phase ya ba clip ya ngoka kandi tozozela tozala ki nene le bisinga Zikida izana ngo bien malgré ba confinement donc si tout va bien dès que makambo ko fongwa makambo pe sika et ko ya tellement belé les jeunes Canal Plus les jeunes Dior tetina ba musique na ba mboko na musique na betaka tozana yawa donc des moments l'autre tozana to ko panza nteke na ye pour audio de Silaki et tsala entamé phase ya ba clip pe lisusu ye pe lokola donc kala mingi te na sibo déjà au piscina ye na télévision Mike Balembo Maxelo Balembo yepeli sous audio de Silaki donc c'est à féliciter hein ba mission na biso cette fois-ci moi pas ezali moi vitesse pende ezali boinde zalaka donc trop des audios na terrain ba audio za tellement belé toujours ngaka ba vidéo kaka ndetsikalaki Mike Balembo Champions League donc ba audio DG Silaki ya imbaki na mission avec Glody donc si tout va bien ndenge makambango zo kendele bokozwa déjà ba image sur le terrain Kib Magie tozalaki na semaine passée donc nasir après ça qui nyonso azalaki na mpona ko pesa bino donc jusqu'à maintenant il y a rien de nouveau pour artiste a signaler biso le côté mais ce qui est vrai Nzembo na ye ils a toujours na studio deuxième chanson na yo en dehors il y a Vodaris ils a toujours na studio azolandela so que comme prêt to luka le système ali sous likola lisu toyeba ndenge nini makambango ezokendele Scobar manga sende audio na ya Afrobeat eza déjà prêt to solaki na Mystère Benz ingénieur na ye eza déjà prêt donc si tout va bien semaine auto côté ya lobby ya lundi to betango déjà malgré tout baba rezate mais biso bato ba édition et pas DJ Chovulov na maison saison juste so ko leki ndako excellence papi matezolo maison mo ezawana to banda déjà ko betango partir lundi pour vous a déjà disponible wana beta ki featuring
na bandeko na biso ya Kaya Musique manager Gino auta kozala na Beni Binda Nasir atalisaki komateske makambo yango ezokende tukudia kunzu le président Bigas donc bango pe bazalaka wana na système à confinement mais du moins azo préparer studio pour la nouvelle album na ye oyo koyakala mingi te si tout va bien semaine auto côté lundi lobby tous en émission makasi na ye donc surtout tournant et puis semaine wana koya to komemela binongo na télévision donc c'est tout pour la musique typique on va prendre quelques troupes théâtrales groupe La Grâce il y a président Chabert bango pièce na bango esika déjà utai aussi là donc bazo préparer maintenant la deuxième pour que ba pesa ba fani na bango nyonso les amis de Sarah TV de Gentil Mbenza tozana bango libanda wana na monye penza ye na équipe complète Gentil Mbenza donc les aigles toujours Nguya Fox azawana na équipe complète donc ba question na bino botinda ngona ba numéro ezawana sokolingaka Gentil Mbenza ozana question mo etongisaka yo to profiter tinda question na numéro ezawana tokotunela yo ye yango azana tozana biso na ya bon week-end na bandeko tout bazana ba palais de partout vous êtes vous olanda biso en tout cas bon week-end na bino tout bon week-end na président Wata héritier Katomake bon monsieur donc moto moko bien le président héritier Katomake bon week-end ici vous allez pourquoi pas vieux Dominique ya maman Sunda donc azawana na palin koto juste porte rouge maison na bango zana di commerce wana na bigen ero na palin na bandeko tout bazolanda boende zalaka pourquoi pas mon président Edo Monize kita kinzi la clé universelle de la banque va continuer au pesa makambo tala lelo yo chroniqueur comme gozo salaire ni par ailleurs kaka bisonde to yaka na makambo wana donc boza tellement belene na bisa non e bandeli sigal sociable za na sima caméra et puis Jay Fongo na régie finale mon vieux Richard Yassimi makambo finance lelo azolandela ndenge nini makambo ngozo kende mais invité baza tellement belé artiste et comédien wataza wana libanda Chouchou Mukila zawana président Genta zawana na groupe na Mobimba animateur génétiquement bozomona esika wana lelo bokomona pende intégralité na awa na fara nouvelle formule artiste abungana ki alobi telo wana ina sala apparition il faut ça na fara donc lelo tokozala na ya dans quelques minutes bo se connecter boya bokota belé bandeko bokota biso na net bokota biso na France na Belgique na États-Unis to pesi bino pe mbote ba bon week-end na bino Solange Mambi Brielle Ndongala moto moko bien Noé Pacheco bandeko baza tellement ebele bakota la biso na Kimpese News bobo ça n'appelle sous-souté ko s'abonner lelo yo la plupart ya ba artistes na biso ba œuvre na bango est exposé na Kimpese News vous avez un téléphone na bien vous avez une machine na yo ko hésiter ko s'abonner et ko sala bien makasi ba artistes baza tellement ebele donc ba programme yangwana to pesi pour na ba artiste na biso ba o baza présent juste une petite transition avec Tom CJ Fongo mais tambola beaucoup plus na image de ko na biso soit gag ou soit eloko moko ya bandeko baza beaucoup plus libanda et ko sala bien to profiter déjà to première invité pour bandeko baza tellement ebelé ba kotaka déjà et sala ka bien makasi boza belé tata colonel depuis Montfleury donc mbote na yo pourquoi pas Fumu Panzu papa ya Oreste Panzu na Montfleury mbote na bino moi c'est la presse classe DJ Samba l'homme de Lolenge et sala ka bien TV za la radio te singa ka moi bopeto ça la bien makasi donc si déjà il faut on a peut-être soit image déjà prêt à vous balancer les biso éléments moraux l'état to côté déjà premier invité na mino les 5 minutes toujours dans les jeunes Canal Plus Zawana Watazawana voilà la presse classe moi Lolenge et ça la bien makasi sur la RTZ la chaîne numérique donc tout Zawana chaque samedi à partir de 21h artiste Bouya Kaka Rebelle et ça la bien makasi ni na lobaki programme ici là qui déjà awa to ko bandi da ko tsa artiste na biso po baza tellement ebele libanda wana nazo rappeler bino animateur vibration zawana Gentil Mbenza zawana Canal Plus zawana Chouchou Mukila zawana awa pe toza déjà na artiste moko de moment l'autre ba fongola biso bo mona ye ezanani voilà papa sika ocho benga biso tout à l'heure il pas continuer na ba tournage na ye donc makambo ezoleka bien tous les fans ya papa Siki wazana posa zo moi information comment est-ce que makambo zo kindele ou contacter na numéro na ye et osala ye bien makasi tozo déjà na artiste moko wata boni mikole bele bungani ya au bando lugozo héritage je suis déjà héritage c'est pelé kona lukana héritage
nazalaka déjà l'héritage yango accéléré ou confirmé yo qui c'est ngali kolo ya on nazalaka nango donc ça malamu mais na minute oza da satisfait donc bon pourquoi pas pourquoi pas makambango ezoleka ndenge nini na étoile pourquoi bakisango étoile déda ouvert pour notika ka da ouvert te moni ngala zala na groupe nanga les étoiles du Congo central tant mon père est ko proposer ma kenon na yeye aso ngani pina kini awe simba soute singa fo muto atika la ko cadrer groupe po donc kombe bunga te quoi ndé le roi la proposer ki ngai bon na ko kipe ko linga te kombo ya ngamo na bila na groupe nanga bunga ya on a proposé ki so ko linga la fona sangisa yango les étoiles du Congo les étoiles de d'enfer pour ngamo na za étoile na bibina kati ya d'enfer bano ngona zo kamba baza ba koko ya d'enfer. Vous pensez que un jour que il y a un problème entre yo na ye il a repensé simba ki boime il tangwa ya lobi petit keba ngana pesa ko lo na ngati na tsika ko tala izo bangi sote bon bon ko banga na banga lo te na mukilo pa nzambe na lita na banga lo te soki nzamba permettre ko mela bongo ya mabite supenza balandi mpete ke nzamba permettre soki lobi loba yo zonga na kati ya da ouvert wo yambe na qualité nini wana za papa na nga aza fondé na nga aza leader na nga c'est-à-dire soko moni ya ye yo buki maseke o pesa sous ordre te ordre nso ko mo utepana tenes elingo te na dans vers kufi dans vers zalaka awa na kini pesa laka donc oya awa tikal mabuku na nga wata oya kini nde ye azokamba na kinta ko bike père na nga trop kini to samba ni kini pesa melaye abo ko tena kini makambango zoleka na ndenge ni ti makambo ile ka kitoko ya makambo ile ka kitoko do so na bela ate mbele film obutu to tala extrait wana vengeance mais si bandi ko leka mais le kwa na uti ko bela yango yo e calmer mo mamwa muke ba pression na sa kinango na minute on gagi na terrain ni loko ni gagi na terrain te gagi zali gagi moto sala kinga mama ko bolo biscuit na rash gagi moto sala ki do izapika na compte coronavirus e beta pe fort na Sara TV. Yeah. Esiko kindaki bende simba kiti yango tena zonga kama motie papa mama na vana nanga wana makamu pe sila na ngamba moko depuis wata ken alongona dans faire ça les étoiles na kenda obita porte pa ya mututé babenga ngaile mais lo mambo tant to vanda ka to landela ya moto to eli non c'est pour la solo ba makamu so linto décortiquer yango pena donc kibenga na ya ofile na mbongo na yo botan na ye ne makamu na ngai wata te mais ça peu importe omoni yango lo na ebisaki ndeko moko evodi ntimba depuis ka on attrape mais c'est mon temps to lega na TV mambo ta evodi sika wala pe copine nga voilà omoni temps to lega na TV to tika la sous batu bisoté mais to ko ma batu ya bato batala ka biso na bandako c'est-à-dire vu na yo e ko tika la secret tina 1% il faut ba fine na bandako ba yibaka ça va panza voilà to panza gante ko to longwa ki tango moni simbité ou préféré na osonga kana ndako mbala ndako po monika kana na ko risquer pe na perdre na ngamba mo mais moi nazonga rien ngana bakao yenga ko perdre te na préféré te nazonga na ndako ngana zonga sama kamu na groupe no mais suko bandeko na ngai nde balongwa epa ya père ba chômer alors lokola souci wana ya libota ezali nde na bengaki bandeko na boya to sangana to zongisa ndako na bikombo identité ya ndako na biso. Tout à l'heure où tu as eu le au bêta porte na troupe mutu moko to bi bongo na kenda je ba beta porte na troupe mutu gena ya uluka sati mais ngana tala na yamba ande invitation na yamba ande invitation c'est que niveau no est trop élevé ya ngana na trop élevé te mais na za na moi eloko moko nzamba tia kati na bango basa na ngoti bango basa na oyo ngana za na ngoti parce que biso tout mutu a complet azati. Vous comprenez? Yo na sollicité qui on a filmé na tourner tout la vérité na sollicité qui parce que si quand on est singa fo yonde ozala wana so ki po ko sunga yo ya participer ils a bien ne mo pe yo ba sollicité yo ne pe ba mutonga za ki fa bete lo ko amoni que non parce que mon ngana caché na ngaki ya mundele na caché na ngaya ya kusigisa na kimundele na RDC na ngamoko voilà vous comprenez na RDC na zanga moko obina que non asigisa mundele lo ko tinda bango ba be ba poussa na pembeni na yoza taki mundele ko la pe na bima na nga déjà ya salama na nga déjà to beta pe mona mai pa na balupi mbala bagaz na balupi mbala bagaz na to beta pe lo ko carton na pe voilà to évoluer ozo gérer ba ndeko no ndenge nini bozaki na bango ba collègue mais maintenant là yo komi président na bango o gérer bango ndenge nini bon en tout cas nga planète zamba sala nga couleur préférée nga la pembe na bomba raté na ba misusu auto zali na ba misusu ba CP la quitter ba sali chemin na bango bon ya normal nzambe ka sa sunga bi c'est 100% tika na combien de pourcents sur 100%. Bon, depuis tout le monde a biloko wana, tout cas là au moins 4 personnes pour
oh tout le monde va travailler ba bloc ba pièce na ngato ba gagi wana isa ba tu nga ba artiste oya ngai na solliciter na ndenge nanga donc ndenge to zalaka to salaka lola 3 personnes to travailler dans vers 4 personnes. Bon, si on dit nous on a ouvert un point, les gars, pour la combat qui a ouvert au Bénin, pour tout l'artiste, bah kenda qui n'a pas bango déjà. Bah kenda bah vendre bah chômage. Mais yo tika les gars 3 personnes, donc aussi bah on va les voir 3 personnes, non, c'est que basé ça. T'es basé extra papa. Soni ni mikanda au Bénin est poussé aux autres. Pour bah hériter un groupe par exemple, au Kouti, na 20 personnes, 30 personnes, au cours la nem sous expérience au bango bah anango. Mais tant que vous avez un groupe bandinga msuba yoki keto motema mabe ba kei na bango mais o tikaliga ka wana pona nini on y on est là makambo kala héritage on a pesa kana mona liboso lelo nzamba ko mo changer makamna yi Jacob azwa héritage ya papa ne Isaac azaki mona liboso ti ya Isaac ezao mutumso za mona liboso mais sagesse ate mutumso za mona liboso metambo no za bien te mais na misa to etika lozo gérer no bango bien bon to tambola bien ko gérer bato ça ka fou yebila bato moi c'est non ba bota mana surtout que yo en expérience autant dans la deux groupes vous avez pas maman Kobolo qui va président no et là on musu sala ki pena nazwa eloko na groupe na engagement et ça que non naza le seul mono na lomwe pa maman Kobolo na otombola komba maman Kobolo comprendre na ça yo tombolé te tango OK na les amis simbité ndo bando tombola e bando tombola avant que na les amis simbité par rapport à quoi tout sur les éclairés simbité par rapport à quoi na kenda ka libela te DJ to solo laka nga partout na zala mbolombolo te na ndenga mabete na ya dans faire na beta juste 3 mois pamba ko kuma ko sa dans faire na kuma disciplinaire non mona masolo na yo eza masolo mo vende ba 1h30 minutes pour moni sigala otanga na misuma masolo na eza masolo mo ba 1h30 minutes ya ko panza pena tege to panza ngoti na suka omoni kimbolombolo isa na batu nango biso to na kana te ngana wata tukina na wata la maison mais azaki leader te mais azaki ba chela place ba leader donc combo wana héritier ça da combo mo ya ça na le mo mutu ya kati nango seconde tiboé OK par exemple qui ça OK na terrain moko boé o yibanité mutu mo boya na on luka comédien yo tomboli mo loboko abiso prouver biso que comédien o sani bon on est pas comédien biso nous toi artiste comédien batu bana ndenge na bango ba travail là lelo oyo nazo ngisona kimpesi sigal sociable oyo filmer biso ayena mbongo na lobi na oluka comédien yo tombo loboko abi ça va ce qui sanga na minute o ce qui sait o ça le logoni bon ce que c'est que ça na obengele les king biscuits des écoliers na biso na clairement papa en tout cas papa sigal ngana ce qui sanga te na ndenga mabete na kobengele biso na kobengele papa secret ukompa na kobengele papa mbanzi na kobengele basebele na kobengele président gentil mbenza ce qui saka donc apena ko ce qui sa papa eza don na ngote bika mufamu donc ko ce qui sa pena ina ngo don na eza mutabasena na normal na zo fia ko la ga bona ki normal wata tukuteta ngana nteke bien semaine oya mais sunganga na minute opesanga na programme comment est-ce que makambo zo kinde otikala na groupe et puis quelques dédicaces ko sabande ko baotana ba parler bien makasi mais ngana na posa yo invité spécial te monta on invité ngana nanga kila mena belaki mabe na bino ba chroniquer so tambola te boluka bato tukuta na babalabala boluka bato oza ba accusation direct na koti palais comme si Jay Fongo na koti palais na mona ta ndeko moko te ni bon le bena on appelle woti mais ça lenga pas attaquer mutu ya bato mbala sima botambola ba tout ça les formes na benga ki odi moins na benga voilà programme à groupe ya normal to répéter na biso chaque mardi vendredi samedi ici bon ici na kopé ça te bana mainde ba ebi to ça la tournage dimanche à lobby to tourner 4e épisode ya Vengeance mais en tout cas nous avons oublié les invités to tourner dimanche prochain na bengika beni mate bande ko ngatu to kuta na lobby na rep tu bande to ebi la to pesi la masolo ngo quelques dédicaces ou ça bien en tout cas bambote ndate ouais bato pia bambote ati en tout cas sigala zao te même bambo atengelo otenga na futiti donc même na pièce nango utala na comédie ko cité ba pièce ndani bambo ba mabanga pesa te on a style nanga na ngo kinga on ya kiwata voilà merci beaucoup artiste Watt na ndemo di invitation na biso bien que ba dédicace zate mais biso ba dédicace zali Martin Fayulu inyuma puissance depuis Montfleury azawana zolanda biso na mer na Palais pourquoi pas nous Jaga Waga papa na Michelvi pas zawana na Palais azolanda biso na système ali sur lisu
Didier la loi papa Gélardine Zawana. Tom c'est déjà il faut au monsieur président Wata na iloko na yego ça le plaisir makasi. Qui peut se lukala tolobaki Fara nouvelle formule désormais Fara chaque samedi à partir de 21h30 best class moi le lenge et ça va bien sur la RTZ la chaîne numérique balobi Moutwa Zapete koyima retrouver à partir de 21h ça déjà voilà c'est mal déjà fini